ba qualifié na ba biloko ya santé publique. Est-ce que pourquoi kaka inspection ezali koleka na ba clinique na ba hôpitaux avant ozwa permis d'exploitation ya ba clinique eza ko salema mais na bandaka banganga permis d'exploitation ali ko pesa sans aller consulter même laboratoire nganga oyo. Naza ko condamner d'abord ba ministre nyonso baleki na Congo kuna na santé publique. Bayebi mosala moko te. Baye bango baza ko permettre ba misala kinganga ekota na banana time butu tina data lelo. Metika na pesa bino reisa ba biloko oya bokoko e television ya Congo. Na tango ya kala yo kene ko luka banganga ozana soni. Na tango ya kala yo ba na tango za oko les années 60. Soki ba yo kyo kene ko kota na ndako nganga oko betama. Mais après que permission eko pesa mela banganga baza libre ya kosala art de guérison na bango parce que retour à l'authenticité, recours à l'authenticité, bokoko banganga bakomani na ba laboratoire trop public. Nakala ezalaka eske olingina bomaye olingina sala nini ya yo na ye kaka siko banganga bakomi na babalabala ndenge na ndenge alepona nsoni banganga wana baeko contourner biso na population na société na biso baeko sala nini ba église oyo benga mikoma bampeva longo ngana zali mwana ya bakongo na koyiko yebisa bino ke je koni de nganga oyo babongola ki ba laboratoire na moyo komi nsampa nini ya église ni ya mpeva longo akomi na ba prophétesse na ye bakomona kama kambo bakosala kama kama ndenge na ndenge nde bato wana ekomaki atetembe boya na ye awa tango boko ya wana bapesio mai omela mai wana nini eza na kati omoni place na diare baniko zwaye ataki tembe na prouve ye ke tala ABCD nganga wana kiye mama mbiku di wana kiye mama ndona wana réputation ya sango ekei biloko bokoko esimbaka makambo bokoko esimbaka tout ce qui est bokoko voilà pourquoi ngai na tenaka ba débat sévère na bandeko ya bakoko na bato baza koyaka na bokoko pona ko kebisa population ete derrière biloko ya bokoko ya une manipulation ya ba poison. Comment ya ba poison na komi na point oyo na kota sikoyo na mama ya likambo na pesa na poko lelo yo. Na culture ba mindele ba occidentaux ba magicien bazali puissance ba magicien yo yaka na numéro 1 nga pene na numéro B boye na zandu bo sali ba démonstration ndenge na ndenge bo bungisi batu bo kati batu lolemo mais lolemo kata mina ngote tout ça ba trick na ba tactique ba mensonge ko kosa batu mais en réalité aucun magicien a réussi na vine ko bungisa mutu aucun magicien a réussi ko kata mutu aucun magicien a réussi ko sala ba biloko nyonso yebisanga numéro nyonso ya magie na sima eza trick tactique oyo mensonge et koyiko za facilement démontrable. Voilà pourquoi culture ba occidentaux, voilà pourquoi ba mindele baza penza na misala oyo ya buzoberite ya makambo etali ba magie même si ezali mais yo na buzoba na yo mais dire que magie eza na une certaine puissance ya magie ezali mensonge misu qui est graphique kaka. Mais on y a bundoki, puissance à bundoki, bien sûr que oui, ça existe. Puissance à bundoki, ne buzoberi à makasi. Ce n'est pas que parce que bundoki ezali, baza capable à kopumbo na butu, baza capable à kolimusa, baza capable à kobomisa. Non, c'est parce que baza capable à koyebi, ça te muta kufiwana. To yebiye. Nokola to yebiye, ezali nokona yo. Oh, kende, zwa kopo oyo, tao kende salabo. Ce sont des cultures, ba microbes, bazali la yango. Ce sont des cultures ya babiloko ba maladie ya ndenge na ndenge. Kena ba mutu ana kufa na nini? Kufa na cancer. Oui, banganga baza capable kozala ba minjudi, kende kozwa nzoto ya koko wana, mais mutu eza démontré na Égypte ete ya de ces sphinx. Ya de ces momies. Bakufa na ta oboye ba moyi bakufa. Mais soka kufela na une certaine maladie. Ba laboratoire mikolo ba ADN ba DNA éprouvé te ba maladie nyonso na bazalaka na yango eyeba na kaki akufa na telle maladie. Engelo ba ke ya de ces maladies là ba culture na yango ba microbe na yango batu bazali oyo bazali na mitema deja ya kindoki mitema ya mabe mitema banganga kokende tina ba clinique tina ba salle de mort koyeba mutu akufa na maladie nini. Baza ko cultiver yango, baza ko bomba ka biloko boye. Aza na mbazu, baza capable ya ko gratter ba mposo ya bambazu wana ko bomba wana ba milangi na bango, ko bomba yango na ba ndenge basili ko développer parce que banganga
ba magicien effort na bango recherche na bango ya koyeba quel numéro na kobimisa comment na kobomba mutu na se awa pita na kati mesa mais quelque part chambre musu ami baleza na batu bamoni ke na kati me na kata kiete développement na basalaka biso pe banganga na biso bazana tala bango ya ko développer oh microbe oyo comment na kobombela ngo kiyeba poison babiloko boye na bakomana kobombela kiyeba poison. Pourquoi? Parce que ngonga na yango soki koki mutu aye oh papa wana mama wana to sala démonstration eke ye mutu azali ndoki mais azako boya bobolingi nini bopesanga $100 na kolimusa ye ya $100 yango oyo me ye akoya na ndako wana te akoya mpe na butu te yo kaka akoutilize ntango bokende bozala master ntango bokende linga mwasi na ye ntango bokende sala boye nde biloko wana kaka eza kosala ete ntango esalemi yo zoba osali yango basaleli yo me tu ne sais même pas ke biloko bapesaki yo eza capable ya koboma vi ya mutu wana na ntango akufi yo mutu ya liboso ya koloba oya solo mbanda nanga wana akutani ya solo nazali na besoin mwasi na ye akufi nakozwa mwasi na ye ya solo parce que nakende retrouver mu tel mais question ezali est-ce que biloko yango na ntango eleki na Afrique nani mutapesa yango promotion ministère ya santé publique pour avoir permis babukokore les exister babunkokolet na biso babukoko oyo existe continue kozala na laboratoire continue ko fonctionner ndenge balingi oui bakomi ko développer bamilanya ndenge na ndenge yo kende na wenze place nganga wana te kaka babukoko na ye na se ya nzete wana na zandu eloko nyoko kuta na matelane wana tandaki soki pe na nate na ye wana tandaki mikuwa ba makaku ezali baposo ya banyoka ezali biloka boye na boye ezali et puis ye mutu alibosa koloba ete wana maladi azali kobela zwa mposo ya nguma oyo ya nyoka oyo kende kopakola yango na kibeka na libumu problème ezali te oyebi nyoka ngo ndewe nakufelaki nyoka ngo oyebi soka miswaki ye moko bavene tikali même bavene ya nyoka ntango nyoka akufi environnement nyonso wana ekomi ja empoisonné nzoto na ekomi ja empoisonné yo kende kozwa poso wana ya nyoka lobake mwana waza kobelaka kibukabuka kanga ye poso ya vipere mais vipere yango mwana wana tika aza na mwa pota te pota ya moke ezwi ye poso wana solo wana gaz wana poussière wana biloko wana etutie na nzoto na pota wana automatiquement infection sur mwana après quelques heures comme on mwana comme ko développer fièvre après quelques fièvres kaka poison ya nyoka wana so comme na motema ne mwana bela ineka pour quelques 30 minutes une heure ditaka akufi mais mwana ngo basuye na nyoka sans le savoir kena wenze kena place bakoko na bazako tekela ka biloko oyo mais je vous dirai la vérité que tout na nganga wana ba milanga mike ozala ngo nini na nini ezali ya de ces milangi ba biloko wana a conserver ngo pour des années. Est-ce que ministère de la santé publique service d'hygiène baleka ka seulement na banganga oyo ko insister ba no bazaba honorable na taya Mobutu na taya Kabila na moni place banganga bazali intouchable parce que ce sont des honorables ye muta prépara ka président ye muta protéger ka président. Est-ce que possible que dans le laboratoire ne bokene kotala? Moi j'ai un cousin akufa na misu nga azakobela libumu oyo bebe kibeka bakena ne pa nganga mo ye muta ko traiter kibeka balobi foko ya na po ya na crapaud oyo masolo eleka na vie ya ngai moko nakata libota na ngai nakata famille na ngai bakena na kuna bakata et moi j'étais là na dire kota la place bakata la qui est-ce que boye na gilette bayaki na gilette te nganga wana azu gilette zaki na fenêtre wana eruya na ngo zaki pe rouge na batasha makila ndenge na ndenge kata ye banzoloko na libumu na gilette ekufa nango epola nango egata nango zwa ka susu même gilette katela ka susu libumu ya crapaud zwa michopo ya crapaud ale we mpaka nini kaka yango na libumu ya mwana wana eront zaka na jeune je pense j'avais encore 15 à 16 ans. Mais après quelques jours libumu ya cousin na wana tala koma evimbaka balobi o ligorolo ezaka bongo lokole evimbaka c'est comme ça ba misisa nyonse kibeka ekomi kobima. Mais à moins d'un mois, azalaki hospitalisé et nakata hôpital abika te se aiko kufa. Combien de bakiso za ngona bokoko bakata banzoloko même mutabela ka diabète il faut ko yeba yango te ko diko kata yeba nzoloko te o kati ye mais est-ce que kutunganga yango asali ba analyse atali degré kétorène ba cholestérol ba glucose po yeba te muto sana azana diabétique te bokoko to za ko lobela ka awa millions de batu bazako kufa
toza kokanisa yo bamamaka ya est baza kobomaka milio kati okontaka ebongo kinganga oyo topermettre ebongo bamisala bokoko oyo tosili kopermettre na babalabala na biso ebongo ministre ya santé publique babiloko asili kopesa la promotion ebongo ministre ya les affaires coutumières oyo toyebi ezalaki nani moto abandaka babiloko kopermettre ke bakende bapanza babikeko nyonso eza na baeglise catholique wana mpo toremplace bokoko na kati ya baeglise oyo baministre nyonso na ti lelo bazali baya kojustifie te bango te bato bapesaki promotion ya bokoko promotion ya bokoko ya banganga banganga bazwaki bapromotion mobutu avandi awa banganga bazali wana banganga bayati na Kinshasa na baanimation ya bamaidoda banganga baza wana banganga na tayo mobutu barengaki ya somo nde place oyo banganga oyo bayebaki baformule koboma batu baformule bapoison bakoma mpe kolivre yango na cité na ntango wana banganga bazalaki neti un soda aza wana aza na munduki nyonso wana na soda bokobunda peut-être makambo esili kaka boye mais aza na munduki mais autilize yango te pourquoi parce que un soldat aza déjà préparé ya kohandle to ya kosupporte kosimba masasi mampinga ya munduki mais yo yaka na cité pesa munduki yango na n'importe qui mais koswana kaya muke mama na bana papa na bana bokamatani ake kozwa munduki ya bare yo parce qu'il n'est même pas préparé na misala ya armée ya kosimba arme. Oui, banganga c'est la même chose. Banganga ya tanya kala bayebaki na poison, bayebaki koma kotia bankelo, bayebaki koma kokomisa maboma, mais babiloko we bazalaki ko lakisa ona batu na cité te sauf que yo moko soko ko luka yango. Mais na tango banganga bakomi ya trop sikoyo, ba formula ko boma batu bayeko livre ngo na cité. Ekomi nango mikolo ya takutu mwa muntu kaka akotaki crédit ya Mercedes na poto oza capable ko bengisa di botinga na mwa ba numero wana ba biloko wana ye bino na poto bakomi ko bomana poazo ngo bozula ngo wapi eza ko yaka na ba avion eza kuna na Afrique mobali wana depuis abaleli mado tozomona clair te fo mobali ngo akufa il faut mbala ngasa wepo mwasi na biso ndeko na biso azole mobali musuko musataba na komona clair comment bako sala ngo madoe tozoti ngo kolimo we mekeba toko préparer yo sala boye mibali bazali batu bazali ayeke me yela nga koli wana ndeko na ngata ngozoke na Afrique na ba valise ba kolieza ko yaka na ba poison ndenge na ndenge mabele kaka mekeba toko benga biso na avance la ngona téléphone baza ko assister yo te zwa yango mélanger sala boye pesa ye mobile akufi après ina ne zwa mobile musuposo ko kalisusu te ba poison e ba koko na biso ekomi na Europe ba poison ba ekomi na États-Unis ba poison ekoti na diaspora ezako yela ndenge nini c'est parce que biso na biso même si to na poto to zaka ko kama ba koko e ba koko ngo ba koko ya koko na biso ke yela biso mabele ya cimetière ngo yo yebi mutu na akufra na ba cancer nini yela ngai posa koko na binona banganga bazali musala ba na hôpital ko yeba mutu nini azana maladi nini po bazwa maladi wana bakele kosala kiltine na yango po ba bala ko empoisonner batu ba bwakela na mbazu c'est vrai ba bakele maladi ampese c'est vrai comment baza ko bwakela c'est parce que vaccination ezali ba mindele ba yebi yango ngo vaccination ya tuberculose nini nango serum nango ekozala pe ya nini ya tuberculose pas luka tuberculose po basala pe nini vaccin tuberculose biloko mundele soka yebi yango biloko bakoko na biso banganga bayebi yango pe ke mutu aza na mbazu conserver microbe na mbazu mutu musuta ko ya wana oto kene pa mamana toko bwakele mbazu swa biloko sala boy kene ko tsana porte ndako ne kene ko tsana mbeto ne kene ko tsana voiture ne kene ko tsana place avant la poni po ba poussière o biloko tu ezo nzoto na yeye pa comme na malade ampese wana oui ça c'est la sorcellerie mais raison ni ezali ko salemela ndeko jana futu pesa ngai repo tsela nga miziki comme ça tanto ko zonga ngana pesa bino classification ya pourquoi biloko oyo esili ko kota kata diaspora pourquoi ekoti na Kinshasa pourquoi elongo na ba village ba makamanga elongo na village comme na Kinshasa na ba villa minene na ba Paris na ba France na ba Londres parce que bokoko buzobo to sili ko kota ndeko jana tsela biso na miziki kuna
kafu na gani mafuta wewe na bonito vipi? Ya kusalia